Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Shalom, peuple de Dieu, libo, Nzambe, bateau, Yesu akufela, bien Nzambe a pambola bino, bisika neso bino bozwami na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Bamemi fausse doctrine na kombo Yesu ben pozango ba disciple na ye. Bato ye akufela ne kulusu bakomande baumbu na bino. Nzoka Yesu akebisaki biso bakoya mingi na kombo na ye. Bakosala pe ba miracle ndenge na ndenge me bazali ya ete o. Ndeko nanga fungola miso ye. Kotala apparence te. Elanga Nzambe koti banzube o. Talaka nani yo kolanda ye. Yono kitoko zanga lula ye. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé Zambaza bien, Zambaza bouffe, Zambaza succulent, bien-aimé dans le Seigneur, Zambia pambolon de gozuli bakou ya kulana nde kuna yo, yo katem kitoko papa pesi bisoto partager pour namokwalelo la véritable lumière. Bien-aimé, bazolo be la lumière nini? Est-ce que bazolo be la ba kolema? Est-ce que bazolo be la ba ampoule? Est-ce que bazolo be la ba projecteur? Est-ce que bazolo belanini moito nini? La véritable lumière. Oh bien-aimé, nous ne prêchons pas les Écritures, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Scandale pour les païens. Bien-aimé, ba tombo kakatang ba yo kakabiso. Ba ngotang batangi lumière. Ba ke luka ba lumière. Nzoka ba bite ke ozali makambo mususu. Makambo ensemble. Ils sont spirituels, bien-aimé dans le Seigneur. Oh bien-aimé, soko zana véritable lumière ote toujours lo balelo. Bien-aimé, vine vous allez bloquer. Bien-aimé, soko uzana oyebi véritable lumière ote. Okoko ta royaume des cieux. Ce que yebi véritable lumière ote, bien-aimé le Seigneur. Satan na bala na banda ko beto mikolonios. Yango fo oyeba véritable lumière. Ce que yebi véritable lumière te bien-aimé. Oko même loko comme même au konzina mboka moko boy. Okozala mo yibi. Nekto na Congo le ba politicien mi yibi, ba faux politicien mi yibi. Pour te ba yibi véritable lumière te. Babo quand sa lumière et ça ba projecteur ba tina banda kuna bango na ba voiture na bango ba te ba minda makasi ba ka sa yango ndem te zo batela bango yango ndezo sala ke bango basala na banda ko mona ba illustre ba te ba minda ndenge na ba salon na bango po ba yebi véritable lumière te na ba musicien o bazo lekisa bino na ba concert na bango ba melaka makila bien aimé po te baza na succès ba lera ba kaka na bango bien aimé ba makana mi bali lokola bango basi ba makana basi lokola bango baza ko détruire na vie ya bana basi na ba réseaux sociaux pour être bazangi véritable lumière. Ceux qui yo pe ozoko na ba filer na bango pour être ozali na véritable lumière ti. Voilà. Yango faut landa message yo. Après message on a ko bonde la pono ndeko na ngai. Il faut una véritable lumière. Véritable lumière et zinga yo. Véritable lumière et zinga libota na yo. Véritable lumière et zinga libala na yo. Véritable lumière et zinga ndaku na yo. Véritable lumière et zinga makambo na mobimba. Spirituellement et physiquement. Bien-aimé dans le Seigneur. Wanoko mona. Banguna na yo, bakuzala ba marche pied na yo. Ata ba faux politicien ba faux politicien ba détruire Congo. Bien-aimé pa na yo, ezana fêté. Nzamba ko lekiso banzela mususu na kombo na Jésus Christ. Et puis osasuna goût, ya ba musique yo ata mokili, ni ya ba chantre yo na pam pamba, peut te bazana loko moka nzambete, ba na véritable lumière te. Bien-aimé na moni na bonde la yambo ete to paso la makomi na kombo na Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Papa na pamboli kombo na yo, na singyo merci. Merci mingi papa na ngai, na bile kitoko zo pesa biso papa, po etende ko na ngai ba véritable lumière, po etende ko na ngai za la sauver, po etende ko na ngai tambola de gloire en gloire na sia mokilo yo, atambola de puissance en puissance, de force en force, et puis mokona ko tika mokilo papa akutana na yo. Quelle joie immense, alléluia. Et on a dit moment kitoko na maboko no papa, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi bien au contraire. Amen. La véritable lumière. Bien aimé, tu as verset dans Liboso. Bien aimé, tu as Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière. Alléluia. Oh, quelle grâce. Bien aimé, cette lumière était la véritable lumière
qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Bien-aimé qui verse. Balabi lumière wana. Ezalaki véritable lumière. Lumière wana eyaki na mokili bien-aimé pour éclairer moto nyonso. Bien-aimé pourquoi ça en dehors y a lumière. Pourquoi ça en dehors. Ezatene bo bibenga go bilinge a mwinda, obana mwinda. Non. Bien-aimé, véritable lumière wana. Bien-aimé, le banzambe lobi eyaki na mokili pour te éclairer tout homme. Bien-aimé, ceux qui lumière on éclairé yo, bandokito ba omona yo, ba omona projecteur mo kiso bête ba mu c'est ça bango passe. Bien-aimé tango tambolaka, bandoki bazo croiser na nzela, nde ba tchaka ba piège na bango na nzela bien-aimé, mais tango projecteur on eza tango bazo mona ba projecteur. Miso zo sala bango passe, faut pas quitter sa miso. Yango kamate mutu so sona yo ko talo to kitselongi. C'est comme mutu molimo. Anem salama ya kokota loti. Bien ko kamwa to comme sika enga linga ka été le ba men ayebe loko ya monaka na kombo na Yesu Christ nzambaza goût bien nzambaza bien nzambaza succulent bien aimé véritable lumière soki uzanango bien aimé au côté même na bus même na taxi comme na bato bazo kokayoti même na musala même na classe ba kokoti soki mon moto lingote seke ayokaka misu pasi tango monaka yo pour ça projecteur alléluia bien aimé to connais verset na biso. Dans verset 10, Yoka, Jean 1, verset 10, j'ai le nom de Jésus-Christ. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Ben babi muinda o véritable lumière. Babi mukili salamaki na muinda yaro. Yong baubia, babi elle était dans le monde, et azalaki na mukili, et le monde a été fait par elle. Donc mukili salemaki na muinda wana. Bien mais mukili salemaki na muinda wana. Yoka. Et le monde ne l'a point connu. Mais mukili eyebaki yete. Eyebaki muinda ngote bien aimé dans le Seigneur. Ils ont battu belé bien aimé. Oyebi no muinda auto le belate véritable muinda. Oh nga kore katani. Oh na sombi groupe électrogène. Oh na sali boy. Uzuluka muinda mukili. Mais muindo tozolo bela. Est-ce que vous en avez bien-aimé dans le Seigneur? Balabina mukili, bata mukili bayebaki yangote. Bien-aimé, est-ce que yo oza na cadre bato bayebaki yangote to oza na cadre bato bayebi yango? Oza na cadre bato yo bazalaka na yangote to oza na kati ya bato bazalaka na yango? Bien-aimé dans le Seigneur, tozo connaît verset na biso. Bien-aimé, yo kiloko balobi awa. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, mouinda wana. Moutuno soit croire na véritable mouinda wana. Bien-aimé, à partir de mouinda wana. Bien-aimé, okumi mwana nzambe. Ozana babi, elle a donné le pouvoir. Mouinda ne peut au pouvoir. Bien aimé, il a compris la raté. Beaucoup n'a pas pas ba pasteur, ba faux pasteur. Même ngata ngozo benga ngozo zwangati. O le la ndenge nga benga nan. Bien aimé bakamonzam, toza biso nyonso ndenge moko. O aleki moninga zate. Toza biso nyonso ba disciple. Ba o ba tia bino avant, ba kosa bino bangonde ba père, bangonde ba Abraham, bangonde ba Jacob, ba kosa bino. Nous sommes tous des frères et sœurs dans le Seigneur. Bien aimé, c'est ça, ceux qui t'ont bien aux yeux, te collé la tête, fukama. Bien aimé, tango moi nanzamba fukamaka, monde a ténèbres ninganaka. Tant moi nanzamba fukamaka, monde a ténèbres ninganaka. Ce que yo peut-être mon a ténèbres ninganaka, te posa un peu dedans, un peu dehors. Yango kufaka ya kubengaka batu. Soko bengi to zana basu, c'est pour que tamboula kamabe. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ngale lo suki mabe komelinga. Ngale lo suki kufe komelinga. Ba men c'est que nzamba linga ki pema. C'est vrai, bien-aimé. Nebi que na vivaka bien assis à mon kilo. Nebi que ça Satan a té muta bumbi Singapo, ngale to na relation mon côté. Voilà. Yango na ko na za ta ko benga mututi. S'il y a un problème na fuka melinza, mais so na monika ka s'empire, ben nzamba za na besoin nga. Na kenanga. On a besoin d'un rapport. Ah, vous voyez, Jésus-Christ est à œuvre de la croix, bien-aimé, le Seigneur. Non, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà. Faut avoir la volonté, bien-aimé, le Seigneur. Bien-aimé, au monde babini, babi, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir. Ah, bien aimé. Est-ce que vous avez un pouvoir, mon Nzambe? Est-ce que vous avez un pouvoir, bana satana ba banga kayo? Est-ce que vous avez un pouvoir, tayo lali na yo, bamzuba na zana gêne mikolo, mikona na mabondeli. Oh, bien aimé. Si vous avez un Nzambe, mabondeli ngwani. Jésus-Christ a tout pris à la croix. Jésus-Christ s'est donné à la croix pour toi et moi. Si vous mabondeli ngwani nini? Zalande babi zana vie de prière la kisinye. Babi rendez gloire à Dieu en toutes circonstances. Olingo lia okomisinzam. Olingo la okomisinzam. Obimi li banda tango zona ndako okomisinzam. Okona mutu kana vo démarrer okomisinzam. Okona musala ngo bana musala okomisinzam. Ata une seconde ya pamba. Ba prière ba prière ba 5 heures d'tabandi. Eza ba biblo mo charnel. Omi kona na prière. Mais kona na eza biloko moko ebino makambo zo salate. Ebino makambo zo salate bien aimé. Bien aimé. Zomo Jésus a tout pris à la croix. Yoko verset mo ilinga yoka. Isa lo na soto bele lote mais ilinga pona lubi makambo yoka. Yoko lo nzamba lobi na Éphésiens awa. Yoka. Yoko lo nzamba lobi lo na Éphésiens. Bien yoka na Éphésiens 2. Voilà. Yoka dans Éphésiens 2, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Okay? Ce n'est point par les œuvres, où on a continué ma prière, où on a ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu te glorifies. Donc, il faut se glorifier dans la gêne, Mikolo. Dans la 5 jours. Nous avons pas dona. Aux années charnel, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et ça par grâce, c'est ça le Kambangolo, bien aimé. Et puis ça met le moutonneau sur tout. Ce que peut s'aimer lui, les Angolo. Mais le tenga zaki musicien, na baluenge, ba choko, banita, le nez d'akoma. Et ça Angolo, peut s'aimer la kingaye. Et ça Angolo. Ngati na luka kiango. Nzambe ye moko. Bien aimé, na plan na ye. Tu peux pas de bakosa kayo. Ye moko, yoka. Par le moyen de la foi, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et ça, par le moyen de la foi. Babino, moi, non, koufrobi, na kombo na Jésus Christ. Kosi, donc, kondimana yo, et celle que moi, non, koufate. Kondimano, et celle que bête, bana na Satan. Kondimano, et celle que vinu fungwama. Kondimano, et celle que la véritable enfant de Dieu. Kondimana yo, et celle que msoute, ça va gêner, ça le côté. Mundela sabilo, qu'on a timboka, ni misale, zali, makamboto, zali, babala, na moto, ba divorce, na bonde, ba lingi, pour bazana, ba bien, ba métro, ba nini, voilà. Si vous ba kota, ba gêner, vous avez des années kambo ya mboka ba utina ba Congo bo koti se na mutu bo ina utina poto bo vaka ndengwana nzoma nzoka ndeza na makambo nzambe te oh bien meto zonga na makambo na biso bien oyoki à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lesquels sont nés yoka non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu oyoki ango lesquels sont nés, bateau bana véritable lumière. Et ça bateau yo babotami non na makila. Ya teke ndenge pour maman la bota makila bi mababo bien bongoté. Il y a ni de la volonté de la chair, il y a de la volonté de la chair de la quotidienne. Na saliboué. Nous on a ma bonne volonté de la chair. Non, yoka ni de la volonté de l'homme. Oh papa pasteur na biso, ah vous savez les gars, papa ni de la volonté de l'homme, yoka mais de Dieu. Donc zambe muta ponayo. Ni de la volonté de l'homme. Ngana tia bato combien ba bongwama. Voilà. Neti yo soko bongo na famille na bino. Okaza na famille ka chrétien zaka yo moko non ngonga no eza yo. Musu pa ko ya. Tam zaka yo moko. Voilà, eza tam so famille na bino bato bele ba sambelaka. Mais véritablement na nzambe tam so zaka moko to mibale. Mais moi bato tu ba sambelaka. Zomona. Donc ça nzambe muta pona que ça li yoto ba réel kambo angolo. Bien aimé le Seigneur. So to yiba véritable lumière ngo ezali nani. To yiba sikoyo. Voilà. To moto tangi soto ba véritable lumière ngo est-ce que ça li mutu est-ce que ça li nziti est-ce que ça li bende et ça li nani véritable lumière wana est-ce que ça li eli loko nini to na Jean chapitre 8 to kena na verset 12 je lis au nom de notre leader Jésus-Christ de Nazareth beme to tangi Jésus leur parla de nouveau. Ah, Jésus-Christ leur parla. Il y a Emmanuel. Jésus-Christ leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Oh!
Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu nde muinda ya bomoi, Yesu nde muinda na mokiloyo, Yesu nde muinda likolo, Yesu nde muinda seko na seko. Yoka likambo lobia, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Yoka lobia a bêti c'était, c'est lui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, voilà, mais il aura la lumière de la vie. C'est lui qui me suit, il aura la lumière, il ne marchera pas dans les ténèbres. Bien-aimé, celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Bien-aimé, tel la vie no lolo ba ténèbres, mingi ténèbres, écoute na vie na bango, boutou, écoute na vie na bango, boutou aneza ténèbres, c'est la sorcellerie. Bazu possession na vie na yo, bazu possession na libala na yo, bazu possession na ndaku na yo, bazu possession na ba bien na yo, ba faux pasteur, tikela ka bango, ba dingo na ça n'a jamais été de l'argent. Bazu koso Malachi 4, Malachi 4 wana, Malachi 3:10 wana bien-aimé, ezali biloko ya tango na loi ya Moïse. Et puis bando memela ba wana biloko ya kolia. Nzamba lobela kinde bango bo memela bango biloko kolia, bo mali na kofungola biloko konza likolo bien-aimé. Mais ezali ki na ancienne alliance bien-aimé. Eki biloko kolia, ba passer bango tangela binongo, bino peso bo tanga ngo bokomi kolenga bien-aimé dans le Seigneur. Biso tout na nouvelle alliance. La nouvelle alliance Yesu 5 biso kaka bolingo. To linga na to na zo yaboy, c'est par amour bien-aimé. To na linga ka mo sinanga, na linga ka ba frère nanga, na linga ka bino, na linga ka bananga, c'est par amour. Yo pesa la bongo, mais bato mabe, bien mettre ko linga bango te pour ba ko sala biso mabe. Il faut comprendre la parole, tu vas aimer vos ennemis. Bazolo ba teke benemi o ya mukilo o linga bango, bon lia na bango, mais pas comme empoisonner yo. Comme si ba empoisonner. Ça peut sage. Donc il y a un temps à écriture, beaucoup comprendre rater ba beta beta, OK, beta nga quand beta ba ko beaucoup mino go yoka. Voilà, hein, ça la sage tant que parole avec la spiritualité, avec discernement comprendre ni nzamba linga loba. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ la lumière, la véritable lumière. Alobi oya ko landaye akotambola na molilité bien-aimé. Oh bien-aimé, mon lili ezali célibat, mon lili ezali maladie, mon lili ezali divorce, mon lili bien-aimé ezali mutaza komba, mon lili ezali makambo ebele ya mabe, mon lili ezali milangwa, mon lili ezali ba prison, mon lili ezali ko esclave, esclave à pasteur, esclave à politicien, ou que vous fautez pour ba peso t-shirt, esclave à musicien, bazo boke bino ba kisi boke ba concert bo bete do ba boko ba linga binote, bien-aimé, botelo concert falite bomoni aigle likolo wana te bokanza kwa tonga pamba bokanza tonga pamba bebezo représenter nini na tele concert mo ya journal idée bien aimé azo beta likolo ba komi 666 bien aimé aigle ba tchako wana elakisaki nini omoni donc c'est que vous avez contrôle et bien nous sommes là qui wana bien pourquoi parce que vous en a ténèbres vous êtes en ténèbres na ba msuna mona mo be ba yamba na ba message na moni bango ba sala ba direct na vous sangana ki na ba daba na ténèbres bato moulili bien aimé nzamba salabino grâce nzamba salabino grâce Jésus-Christ la véritable lumière nazo bonde la pono maintenant na kombo na Jésus-Christ Père éternel merci pour le message papa ce message ezali pour na frère nanga ezali pour na sœur nanga véritable lumière épée la maintenant na vie na ye épée la maintenant na ndako na ye épée la maintenant na bomoyene mobimba épée la na ba projet na nyonso épée la na ndako na ye épée la papa ti mukolo kokutana na yo mutu moko tazana pouvoir kokoisa ye mutu moko tazana pouvoir kokoisa libota na ye mutu moko tazana pouvoir kokoisa libala na ye mutu moko tazana pouvoir ya kobebisa vini na kombo na Yesu Christ no se karama ki na bomo na ye épée la mwinda pambate véritable lumière épée déjà na bomo na ye papa to tato la monene na yo ndekwa tato la monene na yo a témoigner grandeur na na vie na ya partir un message yo au nom de Jésus-Christ merci papa ndeko nzambe apambola yo ndeko nzambe atambola na yo véritable lumière ezali na yo zala na foi zala kundima tambola tête haute bien-aimé na kombo na Jésus-Christ amen. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.